nga pasi mopa ki kombo na libanda sentinelle pena bimi alobi azokipe mais ba te bele ba coach devant et ça nga passe na la problème na été je t'aime toujours mes condoléances maman kunda ma bien quoi na problème biso moto ebi vie na biso ba danser to ebi na vie na biso bien ya ebi sibino nini nde atine biso maître aloba ke azokipe mbula lelo ebeti moye bat bakote zate bakanga porte za okangama donc na éviter so matanga nini ezala porte za okangama ikomo pona bilongi et pourtant yemo mta komelinga message sans ngana communiquer me connaître ça singa sanda pourquoi naza desi na ma desi ne na quotité ndenge papa na ibsinga mote na subiante est-ce que fait na ibike yo libanda mamba ne wana ti ngana kena ngai donc matanga zo pona nango batu donc na so lokolo bakuche na donc souvent bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne oyo kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili. Bonjour, bonsoir, Jambo, hello, bonjour, la Salima News de Makambu, na Ribu, na ce qui toko, il y a ça sango ya succès na yo, je suis là juste pour lancer le nous sala kandina ba souci majeur na ngeza la kawana. Souci majeur na ngeza la ko yebisa bino ko informer bino mamboye salema et surtout ezoli kana kati ya Engumba Kinshasa. Et voilà le lot na kokutana na Francis Bosali la suprême pour nous beta masole tali de ya ndeko na biso artiste musicien Kofi Olomide ou autre kobungisa mama na yeto ko beta masolo ya musique na maima so sama kuna na kati ya matanga na ebike Francis Bosala suprême za mieux placé ya beta biso lisolo parce que ba billet bras droit ba musicien bras droit ba andulema na en plus bras droit Cindy le cœur inda za mieux placé ya beta biso masolo sans plus tarder mbote na ba boso ba lela sali ba news mbote na ya lembo la bika je sais pas les messa mbote na bino nyoso mignon messa mbote na bino tonton Raoul Maluma mwana Liège mbote na yo esika ezo mieux Sandrine messa famille maputa mobima mbote na bino penson na linga bino mingi merci mon boss trésor mokili bolbi tonton Mister Cash maboko banque longona tonton trésor presse mokili bolbi poche bizarre ye dollar livre sterling ou kolobate bon euro merci mon boss parce que vous avez kinanga la matanga tu étais avec moi de cœur merci vraiment mon boss yango pona vous melaka na sama konota ka papa sans plus tarder Francis Bosali bonjour mbote c'est moi puta ba news donc mbote na ba news ba kuna de biso balinga vraiment kolandela makoma ba musicien de près donc bio so balinga vraiment ndule ya ba congolais bio so balinga moi ndule ya ba africain donc on est ensemble na pesi ba mbote ebele na profiter pour na présenter ba message la condoléance na yo moko na so maputa ne bo saki papa na yo pe na présenter peu sur mes condoléances sur l'artiste Kofi Olomide parce que lolo na l'équipe de la chaîne ya Salima ba news donc on a pour profiter kaka na présenter ba message la condoléance vraiment l'artiste Kofi Olomide nengo choloba naza bras droit ya mututé naza na ka église au milieu du village naza na ko na artiste basala bango qui toko donc on est ensemble avec l'artiste Kofi Olomide lo ipeso qui comme qui peut ensemble le biso comme la sumutu musuko comme la penga donc tozala kaka wana parce que mokile sama na ka bongo makambo ela soka abatu. Ok, bon, merci beaucoup Francis Bosala la suprême tobe tuno masolo ya de ya mama ya Kofi Olomide boni mubandi kuna tozo yo kao cette dernièrement ba Cindy ya bengana ki ba journaliste ya YouTube Cindy le cœur benga ba journaliste ya YouTube je sais pas qu'est-ce qui se passe Kofi Olomide aza vie ya batu aza papa ya batu vie ya batu mutu ya batu donc kozanga batu musana bango je pense même pas évoluer donc biso nde ba fanatique biso ba téléspectateurs biso ba journaliste à YouTube peut-être au backstrapper moi 0, en plus na vie na bango artistique voilà to qui va bi Cindy le cœur out ko bengana ba tout dernièrement lobby Cindy le cœur bengana ki ba journaliste à YouTube toi tu étais là idée n'avait opinion na ezani ni pour na makambo. Oui merci beaucoup Salima ba na éviter le long moni le ba to comme quand ça ça l'émission na internet faut à légère il faut ya ko finga kande posa là non
c'est pas ça. Faut toyer ba origine. Ça va parvenir ne ba robeb ça msala oyo ya TV, ya to benga ngobongo parce que tout aux gens qui payent la déontologie, les balaxes qui payent la baïfasik, na baïna, est-ce que c'est malax ta paying, qui payent ma balbia, ma lobé, la pesa, ba musicien, ma comme sto, ba yoko ça biso ngoté. Mais tu comme ça là, on le croit moi qui bosse senti moro boy. Quand on le balika mo tu ko le basini le cœur a bengana qui ba chroniqueur. Na on ko le ba oui parce que biso moko ba journaliste au même peu sa valeur té. Oui, c'est ça. C'est bon, nous sommes pas pesant valeur. Faut y au mon corps, nous sommes pesant valeur. Il faut y au mon corps. On va la couper sans valeur. Est-ce que matin c'est ce que c'est ngoté? Bah donc on peut confondre parce que la salle émission na YouTube, il faut na na luka ba buzz ceux qui me disent moka kufi ou bien ceux qui kufi linga na luka ba buzz ça la ba vu na non. Faut te ba donc on na ba, tout ça na ba ima. Nous ta kufi li maman na yo journaliste oye matango yo o embrasser pour la sabatu que yo no solo na kufi bien. Ngapi c'est qui signe linga na benga na kuda na mona kutu na mona kutu tout longi na ce qui grâce qui lo mo na ta communauté pour elle on na tinate elle on na tinate on ça oye mais aussi comme tanga oye bien que peut-être Cindy azala na kofi yo yelo kwa yo la kisi ba just bazaki belé ngo la kisake yo no yeba na kofi yo no sala na kofi c'est ba ndemo on le sait ba chimo bien salité. Cindy avait raison, elle avait vraiment raison, elle avait totalement raison parce que Bissot Moko, donc on peut se valeur. Tu es la personne matin, on est là, c'est qu'il y a la ligne mouton pour les cabatonios. On est passé matin, on est là, c'est qu'il y a un mouton pour les cabatonios. Non, Cindy vraiment, elle avait vraiment totalement raison. Ce qui vous donne sous dans ça, sous bon cinéma, la sous tout bon et ça bien. Ok. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est pour la réaction. En tout cas, merci ceux qui sont journalistes, sur Bazarabo, ou soit opinion, ou réaction, ceux qui sont au fond de toi et que ceux qui sont commis, journaliste, pas connu crise. Boluka. Il y a vraiment pas connu fouette parce que puis donc on peut sa valeur. Ok. Faut dire comme ça à la part de choses. Voilà. Ok, bah journaliste à YouTube surtout, tous les bébés ça na biso mis à la place, nous avons ce qui toko, et quoi système nous na dé, quelque chose ba relation na mina privé, bu gardons na privé, faut pas que la qui ça on a mis sur bas, quoi embrasser, kofi mutafanya wale la papa na en tout cas, on a biso nous sotoza, maman na plutôt, on a biso nous sotoza contre eux, ça là qui toko côté. Merci beaucoup la Cyprien, tout le monde a fait ba image ya Hanson na Jubin Piana, na quatre ba qui peut quoi assister, il paraît que ba balobaki na ndenge na moka ya musique, tout s'attendait na ngote ba bebana bazana baba rankine tomoni vie Kofi ba ko assister pas ya Hanson PJB Piana et les autres en tout cas et celle qui kitoko Francis vous savez là c'est crème to qui lisusu balobi Kofi mo en personne abengana ki sinjora na ekirina yo zaki wana je sais pas opinion na ezana Kofi d'abord ça attente bon tu ko ça Kofi la star hein Kofi Olomide sa star bon ça là ba jeter moi il est le ba pas ba kufa ba pepe kale ba tika batabula bakenda ba mise belé minene bakenda Kofi ata parmi ba grand authentique na ba monument vivant faut to battre la bango tout ko pour ba buzo ba mo Kofi za ata ki sinjora te Kofi za ata li na ba beauté te Kofi li na sandra na ba beauté za ki danseuse ya Kofi Olomide zo futa ye mbongo dans qui travailleuse na ye qui sinjora pe même alors qu'on pas fala ça pas Kofi tout bon c'est la histoire tu Kofi Olomide star bon tu vas comme mélange akaye na moi na date maintenant il y a Kofi a bengani qui sinjora te Kofi attend na te ko bengana batu na matanga c'était comment parce que ton moni na ba image Kofi a attend ko bengana qui sinjora d'abord na za petit ya Kofi Olomide makasi dans son tumboli Kofi d'après yo on dit matin que Kofi Olomide ça attend les personnes nga moko na okena matanga d'après Simbo te pas bien nga di OK merci on est ensemble votre canon branché mon réalisateur aba sinon image wana total olenge ni Kofi yemoko Kofi Olomide ça attend na te OK total bon c'est image et puis tozonga juste après na Kofi Olomide biki na linga jibe mpere na makasi ko leka yaza ana rankine makasi nga mutema tie aboyinga na kota na porte do asanti pena ke Sandra wa tayi matanga na linga jibe ko lekanga nga pena na zakana mutema mabete nga pena zakana mutaba enyi na mitema makasi te nde na zalaka o eleka sina bosana ngai nga na kanda viete nga na kanda te mais na comprendre ngote za pasi
bato tu batala biso nde tozozonga biso tokoti te bato mosusu bakoti ebele namoni bato bakoti ebele bato bakoti ebele me nga na Sandra papa lobi mpe kobeta tour te nga Kofi Olomide ye te mais ngai quand même natini me connaît ça mina ngana ya na ye mais azane na rankine na biso na mutema on a esaka bato internet bokona na biso te tala to déplacer ero na rendez-vous na ngana ngo nozwa mbongo na esi ya kutu to ya te to zaka vient na retour mais ya bon to linga les années c'est examen d'état donc ba mon ka yoki mama mi akufi ale yo wana yokuno ta la liste ya résultat il faut ya non et ça le troisième jour non le troisième vraiment bien quoi.
te moni soko oye place matanga matanga eza fete te mpona koyeba na okabala bainvitation sali makoya mutu boye koya te mutu boye yaka mutu boye koya te te eza esika oyo mutu kofe kofeli mama nakende na omona baimage mosusu ozosirkile nayebi te bato bao mibenga baintellectuel salima ata aza na age nini consolable baobenga ye orphelin omoni orphelin na liste bato bakufela bapala mama tobenga totie na liste wana aza orpheline aza orphelin maomona moto azoleka na télévision awatema liboso ya caméra olobaka aza intellectuel maolobake no kofe midi baobenga orphelin te mais fo ozala mayele te ofingisa université outa ofingisa olakisa peyaki otanga te oya noko obeteli baku na zele bapesa ochance bazoleka na tele banofinga bato mutu nyonso keke so age na ye so
toke nalela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mankuru kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi tosabone biso tout na chaîne oyo kumbela mokili tala bango bajaloue bazobanga banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili